tosangisi secrétaire généraux mpona eleki mibu misatu etangamaki kie na kati ya baministère na biso tozala na bato oyo bazotala makambo ya genre tobengaki bango na lopoto cellule genre. Alors cellule genre wana ezali patala na kati na ministère na bango na kati ya programme ya ministère wana ndenge nini makambo ya genre ekoki kokota na kati. Alors équipe wana ezali na kati secrétaire généraux nde bato bazokamba yango. Alors pour que l'équipe wana esala musala na yango malamu esengeli pe secrétaire généraux plutôt bazala bato oyo bayebi likambo wana bango ne bamema yango pour soki secrétaire général bakoti likambo wana te équipe wana ekoki kosala musala na yango ekokende liboso te parce que bango bato bazali responsable ya administration publique na biso esengeli te bango bazala déjà informé bayeba likambo ya genre yango eza ndenge nini parce que bango bato bazosala programme ya développement na kati ya ministère na bango yango na biso tolobaki tosangisa bango babakisa lisusu mayele wana pour ete likambo ya genre na mboka na biso ndenge yo oyebi eza likambo moko développement ekoko kosalama te soki basi bazali te mibali bazali te pour développement esalema po biso nyonso tozala elongo po mboka na biso ekende liboso yango na tolobaki bango nano totia bango vraiment bazwa bayeba ke cellule wana bango fo bakamba yango malamu. Mosala ya ministère ya genre ezali coordination ya mosala ya genre na kati ya gouvernement. C'est-à-dire quoi? Ministre à genre faut ayeba makambo ya genre na kati ya ministère. Par exemple il y a environnement, ministère y a agriculture, ministère y a éducation, donc ministère nyonso likambo ya genre kuna ministre na biso azosala neti coordination po azala ayeba kosala coordination wana malamu fo azala na bato oyo bazosala mosala wana na kati ya ministère wana na pote sima na yango bamemelaka ye élément pour le ministère ba centraliser yango pour les lengi ezali bato ministère à genre bakoki koyeba makambo nyonso te bazape partout te mais soki bato chakiri to edaki ministère atia cellule wana pour bato wana bazala neti matoi na miso ya ministère ya genre na kati ya ministère mais bazali bato ya ministère ya genre te bazali bazala kati ya ministère na bango pour bango bato bayebi réalité ya ministère na bango. Donc ministère à genre na rôle na ya coordination pour travailler na bato wana pour biso toyeba kotala lolenge nini na kati ya ministère wana likambo etali ba mama na ba papa bosomi ya ba mama na ba papa oyo bazali kosala na ministère wana ezali bazali kotosa yango pe pour développement de tolobaki ekende liboso toyeba vraiment na kati ya ministère wana makambo ya genre esalemaka ndenge.